naikutana na mutu tant tokutai na mutu wana tokomo vivre naibaki te et puis naiko moyeba ke azana mwasi après wakutana na Angola tant noyeba naiko yeba kazana mwasi ya nanga ibisinga yo ozonga na Congo komo bimana mutu ana mwasi nga naiba ite. Comment tu ne savais pas? Parce que moi, c'est Zamaïl. Okutai na moto. Naïba qui est d'abord, bazaki na grande sœur nanga, baïba naki. Mais, oko ke tu na grande sœur, note ke moto azo lingwa zana mwasi, grande sœur nanga zaki mukolo. Na tu na ete. Siko, ayako sala commerce na ye na Kinshasa, baïba na grande sœur nanga. Ayeko linganga tanto zo kende siko na Angola. Tanto komi na Angola to lingani. Ngai na tuna ki oa na mwasi abi na bana. Na mwana. Ke, na mwasi te na balati. Kulut nanga lobi nanga chanteur soki ozalaka na libala oyo tozalanga na ote mama na biso aboyi banoko na biso baboyi ba mama leki na biso babo mama kulut nanga azalaka catégorique balinga ete mobala ya nanga pa linga ete abi oza mwana moke foto tindo na Australie naki na Australie nga na linga uke na Australie kate ti tozofanda ne nzambe loka azaka abolingo nzambe soka linga bongosolo likambo yo zano ka azoba obando kende kaka akepo to alandi mwasi nenga na tikale na tika ina ngape na vina ngalo kola ka nzamba zalaka nzambe soka lingio abando loba na o makambo me biso lokwa to na discernement te ozoye bato tambola na bomoto ozokende ka bongo na kati ya Angola na ekuta na mo ambali mo bayemba ye na nzembo boye na bakupe kombo na ete azamwa na lemba ba bayana nga basepela ki na ye lokola yana nga ba lepo kona azaki na mbongo mingi na Angola maki kanga na pese mbote na Angola na projet na ekuta na mwana mobali ba pese nga conseil omoni mobali okoko bala yeyo ana mwana te yo poza na mwana te mais na comprendre te na linga mobali wana ta mukolo te ena eko boya na ngana zo boya ka mobali wana eko boya ka mobali ngwe ena se ata ba des ans na linga mobali wana jamais après mobali ngwe eko kufa ndeka na linga kitaki na soki voyage mo boye sara ba 5-4 mois na mona kete mo mobali wana beko mkomo ba benga o Chantal obike akufa komoni so na tango ba bele ba yebi yibani moi trop nekutana diamant ferme na lunda zaki na mbongo mingi diamant ferme na lumna nga alingia bala nga sana mwasi yebsinga vérité ana mwasi mais mwasi na botaka te bafandi de ya 7 ans na mwasi na abotaka te alinga po bala nga toke na Angola amona na bayana nga Dieu merci na sepela kinga bi lokola ye abota te lokola za na mbongo na bala ngai mutana mwasi azobota te comme deuxième bureau. Oui, biso bana basi tanto sokola moni mbongo eza bambe eza bien ane pe na mwana te na ekoyoka na ebisi ya na Marie Kanga na Angola bi na Chantal toko bala no yepo azali na mwana te yoza na mwasi ya Luanda mwasi wana za la mwasi ya Lunda pas on va na Lunda adosa na compagnie Diamant nzamba za bon tant na ekoma na zemi abina ngato zonga sko Luanda poto yo sa makambo na Luanda premier jour atiki nga pa na biso ya ki na ndako na ville deuxième jour ma sœur nzambe foka na témoigner molamo na nzambe alinga ngai atiki nga pa ya na biso to lali na ba 6 heures ponge silinga na zo kwa ibu azolela ndenge na libanda siko makela ibu na siko e dérange kinga ngana lobi ndenge ibu azolela makasi bato na pango basuka na fongoli porte ya lopango ya ndako na Victoire na Firanza na fongoli porte na moni ibu na porte ya onige ibu auti libanda zo ya pa kokota na ndako panga na zalaki mbamo na kangi porte ibu onsuko ya bibambi na porte akwei na se to bandu luka pa ibu akweyaki tumuni ete car les mêmes jours na ba 13h fallait moi mbala ngoya ko zwanga tokende na ville kotambola libwe bando swana na koma na zemi ngwe longwe na kin hôpital tout ça na kin église mongbo ya bima na Angola l'église wana babondeli pona bana mobalo alinga election na bakisi ana kisi itangu na eko église wana bayebsinga vina fo luka nzambe alinga election na kisi il faut tika mobalo soki te abando sale loza na étoile makasa abando sale la yo wana na 91 nazaki na asi na 19 ans elinga sko $10,000 oh non dengi mwana longwe mbongo wana baksa oyo koma $15,000 tout ça na comprenez ka te diku na lingi pe ka sauter tellement na makambo wana ibangi singa nandi bapesa nga message na église na boyi mais
makanti nange zongi lisusu pa ya mutu nazalaka na ye wana oyo akenda poto wana nazongi ka susu pa na ye mbongo wana ya pesa inga 10 000 wana nazoki yango susu te mais 5 000 wana nakotisa yango na commerce nakomosala bacommerce nanga balunda nake lunda nake Brésil naye Kinshasa alere wana banona nte mpe na bana lunda vraiment donc tosimba mpe na mbongo 19 va déjà nayebe nde basimba 10 000 15 000 balepoke wana nakati baklasse tout et puis nabi te fona kenanga siko poto komi na France oke nabenga mama kulutu naluki bacamarade naluki bakamba apesi nga limero na ye nabengi ye donc eza lokola nabimi na libulu moko boye nga mosu nake susu komizongisa yango ndenge abi bezobisa so mon peuple péri faute de connaissance. Ma sœur, mon frère, tant on a connaissance de bon ça makambo moko yo zo mona ngo bien ok nzambe o mona ngo te. Oui, allez-y comprendre avec beaucoup d'émotion que la servante de Dieu a zopé sa témoignage naé obil kamso le kai na ngoto mona en kaisa normal mais yi moi azo zonga na bane wana na ba 92 93 94 donc ezo et le kila écrit Mayamba on y va. Koutena diamat faire moko na ba le 91 a pesi plus de 10 000 ou 15 000 na maboko boy. Imagine lelo ka so ba pesi kutuka ta 10 000 lelo. Bon na 91. Ok, azaki na prévu Alexanga apesanga na butaka ba kisi na yana zokanga. Kuna na kimi et pas nazo kende susu kaka. Zakimia maman, zakimia. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, bien-aimé dans le Seigneur, comme dit la parole de Dieu. David a dit, si tu peux me faire grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je serai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la princesse de l'Éternel. Maman Tiffany, Mubaya Mugouiko Api, Mabian Zambi, Isawapi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Dans cette émission témoignage, comme vous le saviez, Bato Akei, Bamoni, Makamuna Satan. Dans Coloïs, Babita Mispa Paitena, le Belabino, Bazong la princesse, Babita Masolango, Ndenge, Izalaki. Aujourd'hui, je reçois pour vous une grande dame qui nous vient de l'Europe. Il s'agit bien de la dame Chantal. Azana Mboka Suisse, Anna Pesipina, Maman Thérèse Lokofe, Bambote, Babik Saltation, Ebele. Nazomo Naisuna Sima ya caméra, cette grande dame, ma maman, donc Stéphanie, Nabé Ndoui, donc que Dieu la bénisse abondamment. Balandino Soya les Nazaréens, tout ensemble. Il n'y a pas de souci. Derrière la caméra, c'est Mayamba, Chris, la main qui brille. De la gloire de l'Éternel. Tout le monde oyo, tout le monde oyo, le sac comme on dit. Ya Motifani bongo tozonga poto ipsabino moboko mozindo pekat ya mamzamba sana via maman Chantal. Régie à vous. Merci beaucoup, c'est quand il a fait plaisir énorme. Nabana Salvation Ministries. Pourquoi pas na Papa Guy là-bas, la Papa Pesangandoï, Tiffany là-bas, la Zoé, la princesse depuis l'Afrique du Sud, Maman Lauriane. Là-bas, la Nzamba Pambo, là-bas, la Neswin, Anaël Sacré Den. Pourquoi pas na Ndikobobe Moko, Nekab, depuis les Issa. Hein, je vois aussi ma soeur qui est ici. Antiflore, Flore Ntinga. Que Dieu te bénisse, la magistrate. Donc, magistrat Nangai, donc, Zamba Pambolayo, ya mingi. Pour la ninte, na maman Betiko Kele, na États-Unis, Zamba Pambolayo, bande connaissons beaucoup l'andabiso, hein, moi, Nanga, Wazan, Ambokalman, Capilog, Sadonix, hein, Oyambenga, très bien, Ambokalman, na Pesso Babik Salutation, aussi, ma sœur, na Belgique, Wana, na Moni Mireille da Silva. Je disais au départ, je suis avec maman Chantal.
oya uti na mboka boye bakala mingi te na lobela pino mais je regarde déjà na lobi mbote shalom bonjour maman Chantal Shalom, ma sœur. bonne santé Dieu fait grâce. moi volume nayebi ke bino bata poto se boye kini mulunge bokoka te mais ozomwa malili eza oye na climat bien. Oui, oui, c'est ça. Dieu fait grâce, je vais bien. Merci, gloire à l'agneau. Maman Chantal, otiki potondine. Ça va? Qu'est-ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu peuvent retenir au wuti wapi kombo nani oyebi les Nazaréens nini to surtout ki kato mono na les Nazaréens. Je suis la servante de Dieu, Chantal Vinda. Je vis en Suisse, précisément à Lucerne. Ouais. Souvent, je regarde la Nazaréen à la télé. Et un jour, moi, j'ai dit, s'il y aura un moment pour faire mon témoignage, je vais passer à Nazaréenne. J'ai demandé ma fille Babi. Elle m'a dit, maman, moi, je connais la femme et tu peux passer là-bas. C'est pour cela, je dis, bon, comme le temps est arrivé. Le Seigneur sait comment organiser les choses, arranger les choses. Oui. Merci. En tout cas, maman Chantal, pour essayer un bateau, nous allons un témoignage. Est-ce que tu as un lingala facile? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu passionnes en micro. Oui, c'est ça. Aussi pas problème. Nanzambi to na Satan. Na Satana. Nanani. Na Satana. Mais Nzambi est quoi au sauver? Nzambi est sauvé. Merci. Micro yango ya les Nazaréens. Tato la bateau. Balanda. Bandeko basi pe mibali bana. Isayanga ya bino servant de Dieu Chantal Vinda. Nafanda précisément la Suisse na Lucerne. Comme Congolais nyonso, Africain nyonso arriva ko na Europe. Nazaki na Congo, na tangaki na EBS et puis na tangi na centre couturière na Bandal, na kokata classe usine nanga alinga memanga na Angola. Dans un pays congolaise. Papa, maman, famille. Maman nanga baza bangolais nga na botami na Congo, naza congolais. Et puis na miminga na Angola, tukumu fana na Angola. Okay. Ndengi mwana mwasi nyonso, mobali nyonso alingaka un jour asala ye foyer na ye, ekutana na mutu. Tant tukutana na mutu wana, tukumu vivre na yebaki te. Et puis na yeko muyebaki azana mwasi après. Wa kutana na Angola. Angola. Tant no yeba, neko yebaki azana mwasi, ya na ngai bisinga yo ozonga na Congo. Komo bimana mutu ana mwasi nga na yebaki te. Ayi kozong sanga na Congo, quand c'est na ngazong sanga na Congo, nazongi na ngape na Congo na pardon macha, t'as comme même ça bon te pardon. Tant yo bozaki kuna biso tozalete. To apena pour ça to yeba. Poke non ka bo ngala bana kumbali mo boye na bombi kombo na ye azaki na mwasi na ye nga na yeba kité. Bandi ba justification o yeba kité. Mwasi nyonso to. Alors comment tu ne savais pas parce que moi c'est Zamaïle. non aza angolais OK. kana Angola. Ile bano isala ko yeba te ezani munoko bano yo ka munoko te yango. Exacte ke okutai na moto. Na yebaki ye d'abord bazaki na grande sœur nanga bayebanaki. Mais oko ke tuna grande sœur note ke moto azo lingwa zana mwasi grande sœur nanga zaki mukolo. Na tuna yete. Yo bimimba wani ba moko kozwa. Bima akomo ko bima ngai. Siko eto yoko komande na Angola po mwasi na zalaki na Angola, nga nazaki na Kinshasa. Ye autaka Angola, ayaka Kinshasa. Ngana depuis Kinshasa? Non, ye aza angolais, aza rapi na Congo, autaka Angola yosala commerce na ye na Kinshasa. Okay. Siko ayako sala commerce na ye na Kinshasa, ba ye ba na grande sœur nanga. Ayeko linganga tant tozo kende siko na Angola, tant to komi na Angola to lingani. Ngai na tunaki ye oya na mwasi abi na bana, na mwana. Que ana mwasi te na balati. Bon, mutumu. Ya bala kaza na mwasi ndako. Amibali la kipete. Abuta kinde. Ana mwana mwasi yango. Na mwana masongo babuta ki. Siko na yo na mwasi nani oyo bachaki na ndako mtalibuso. Mwasi wana. Mais okomi na Angola bolingani Angola déjà mwasi ngana ki kuna na mwana wana. Ngana zaka na Congo, mutavana na Congo ko ibama kama mutavana na Angola te. So ba yebisi yote. So tango komi bondi ko vivre mobala libala suka fazonga ndako. Est-ce que bandako suspecté te o bandako etali wapi pa na ye? Na bandako kende pa na ye, na kende pa na ye na nokuta mwasi te. Oui. C'est un peu
eza compliqué ok na ndako nokuta mwasi te bafoto mpe okutaa te nakutaka te lere wana mwasi wana bakomi ndako mongo te me babota nga na banokenda ndako nakuta mwasi te apres ya na ngai koyebisanga ke yo moto ozovivre na ye aza deja na mwasi na mwana il faut tika libala oyo boyebi bien aimé dans le Seigneur soso koti eloko moko boye bapekisa moto alingi akende nazalaki mpe trop naïf nazalaki na je pense 18 ans nazalaki na 18 ans ye azalaki déjà na ba 30 quelque yebaki te et puis ya na ngai yebisangaki aza moto bayebaki na ye ye pa yebi mwasi wana fona tika makambo wana et puis ya na ngango ekozosanga na Kinshasa azongisi nga Kinshasa nazongi Kinshasa le nazongi Kinshasa nazongili mosala nasalaki na Kasavu na force publique en face à cimetière immeuble moko eza na salon de coiffure moko ezalaka wana na 1990 mpona kenda poto na 91 ena angola na 91 naye poto na 93 naye bota na 95 mais bien aimé dans le Seigneur tokomo vivre na moto nazongi Congo nazongili mosala na ngai ya kosala na basalon de coiffure après ye auti susu Angola aye alandinga a faire espoir voir nga ke babalana te me babota nga mpe nazongeli lisusu le temps nazongeli lisusu atanga azongi Angola ke kobala sikoyo nde mwasi nga tie na ndako ngai mpe tellement tokoma na ye tellement gu wana ya Angola sekutenga nga abi ok na okende Angola lisusu nazongi so Angola ntango nakomi Angola bandeko eza facile te kovivre déjà na mutu oyebaki te osokoti na vie na ye osolingi ye mpo bando bima lisusu eza facile te biso bato toyebaka kaka après na boye toyebaka nanu te tanke naïve ondimi okoti mais ntango nakomi ovivre na ye epa na bana ye ofanda pa grande sœur na nga beau-frère na nga José Kanga kufa déjà mpe à son âme ayebisi nga Chantal conseil gratuit mobali oyo aza mobali ya vie na yo te yo oza chansard il faut kende poto okobala na na poto kobala na ye te loko aza na mwasi lokola nzambe azalaka bolingo ya na nga banopesanga conseil mama kulutu na nga azopesanga conseil nga na ndo oyokaka te na ndai kaka kocontinue après naye koyebake mwasi na ye ake poto atindi mwasi na ye na bana mibale na poto nga na tikali bafami na nga babi na nga ntuka libala ofotika ngo eza malamu te yo oza mwana moke oza na vie na yo fosala vie na yo me ngai na bandai koyoka kaka te omoni ntango tozokota na bolingo toyebi nzambe te ntango tozokota na bolingo sa nzambe yango wana na eza lokola toli na opesa mama kulutu na nga alobi na nga Chantal soki ozalaka na libala oyo tozalanga na oyo te mama na biso aboyi banoko na biso baboyi bamama leki na biso baboyi mama kulutu na nga azalaka catégorique balinga ye te mobala ya na nga mpe alinga ye te abi oza mwana moke foto tinto na Australie nakende na Australie nga nalingai kokende na Australie kaka te ti tozofanda ne nzambe lokola aza kaka bolingo nzambe soki alinga abongiselo likambo yo oza noka azoba obanda okende kaka ake poto alandi mwasi na ye nga na tikali alandi mwasi ne na poto na Allemagne nga na tikali na nga pe na vi na nga lokola kaka nzambe azalaka kaka nzambe soki alingi yo abanda oloba na yo makambo me biso lokola tozalaka na discernement te ozoyeba te otambolaka na bomoto ozokende kaka bongo na kati ya Angola naekutana na mwa mbali mo bayemba ye na nzembo boye bakupe kombo na ye te aza mwana lemba baya na nga basepelaki na ye lokola ya na nga balepoke wana azalaki na mbongo mingi na Angola maki kanga napesi ye mbote na Angola na projet naekutana na mwana mobali wana bapesi nga conseil omoni mobali okokobala ye yo ana mwana te yo poza na mwana te mais na komprenaka te nalinga mobali wana ata mokolo moko te asala nyonso asombelanga biloko bilamba baanniversaire na kokai kaka kolinga ye te apesanga meme na lettre na ye nango na Congo nakende pa bandeko na ye tobimaki fiançaille toyaki na bakopine na nga mibale moko aza na Londres moko aza na Irlande moko aza na Suisse oyo aza na Suisse akoma ya paster kiaka na Nathalie napesi ye mbote mwasa paster Eduardo tozwa lettre wana ya kokanga lopango tobimisa $200 tolia yango nazwi $200 wana nalia yango
bango bazoseka nga mobali aza na mwasi na ye yokanga mangana ye okoloka te atia na kisi boye nga abi te na olingi pene ya sobi non kolinga ya solo mutani de ya mwasi na ye yo tikali mbala abala te abota te alingi yo nalingi mpe kaka te na ye koboya na nga nazoboya ka mobali yango na ye koboya ka mobali yango enaseki ata ba des ans nalinga mobali wana jamais apres mobali yango ye kokufa ndeka nalinga kitaki na soki voyage mo boye saka ba 5-4 mois na mona kete mo mbalo wana beko komo ba benga o Chantal obike akufa komoni so na tangi yango bato bele ba yebi yibani mo trop a mona lemba azaki mona poto akotanga komone be non merde azaki mona poto ay kokufa tanga ay kokufa ngape na adoka pe na no linga na ngai pete pona ngana mona na ngai onkango esa ina ngwa pe problème te mais yana sepsenga kende quand même kuna po zo pe biloko na ye zo pe bambongo na ye kende ta kuno kino kutala bandiko na ye kuna ngabe te na kende te ba forcer ngati na kende kuna baninga na ele ba moninga bi uza mabe mutakufa boye ça fait ça qui va 3-4 mois na kenda kuna te comme Dieu est bon na tika ndanga pe na nova na ngai akepe poto benga ane pe ngate ngape na vana na kaka un jour na vandi boye alobi bon na ye Angola na ye koluka mbongo nzambe salanga grâce quand même funa teka celui qui cherche trouve ce que mutakolia na mutoki na ye na luka commerce mo na salaka ba camarade nanga Nathalie o azana Suisse na moko azana Irlande mami ba bitoki na Angola tokende Lunda tokomokende Lunda nekutana diamant fer mo na Lunda zaki na mbongo mingi diamant fer na lumnanga alingi abalanga sana mwasi yebsinga vérité ana mwasi mais mwasi na botaka te bafandi de ya 7 ans na mwasi na ye abotaka te alinga po balanga to ke na Angola amona na bayana nga Dieu merci na sepela kingabi lokola ye abota te lokola za na mbongo na balangai mutana mwasi azobota te des comme deuxième bureau oui biso basi tanto sokola moni mbongo eza bambe eza bien ane pe na mwana te na ekoyoka na yebisi ya na Marie Kanga na Angola na Chantal toko bala no yepo azali na mwana te yoza la mwasi ya Luanda mwasi wana za la mwasi ya Lunda pas on va na Lunda alors na compagnie Diamant et puis toye na Angola mombalo na benga abalanga asombelanga ndaku asalanga manyonso yana so sepela ki makasi mwana mwasi soka ngozo mobali ana mbo famille se sepela ba l'époque wana $5,000 au somba ndaku vraiment na Angola mandaka munene vraiment makamto vanda 91 na Angola le wana penza Angola penza apisinga mbonga bisomba ndako ngana obala yo na zimbongo wana na pisango ya nanga ya makika ngazo kanga na Angola na pesi bango $5,000 kwa tokele na Lunda lokwa ba famille ba mona ki déjà ba mama ki ba mona ki mais ba saki na présentation te na ekoma na zemi nzamba za bon tant na ekoma na zemi abina ngato zonga sko Luanda poto yo sa makambo toye na Luanda premier jour atiki nga pa na biso ya ki vana ndako na ville deuxième jour ma sœur nzambe foka na témoigner molamo na nzambe alinga ngai atiki nga pa ya na biso to lali na ba 6 heures ponge silinga na zo kwa ibu azolela ndenge na libanda siko makela ibu na siko e dérange kinga ngana lobi ndenge ibu azolela makasi bato na pango basuka na fongoli porte ya lopango ya ndako na Victoire na Firanza na fongoli porte na moni ibu na porte onige ibu auti libanda zo ya pa kokota na ndako panga na zalaki mbamo na kangi porte ibu on suko ya bibambi na porte akwei na se siko nota na ba vite we ibu kapi na kote na kat na keluka ya na so bango na ndako ba 6 heures bo on so balalaki na yebisi bango na tonga biya ya na moni ibu mo nenga na fongola porte na manoyo kama kelela ibu nga banda ekolela abiya solo nga biye wapiye to banduluka pa ibu nga koyaki tumuni ete lo car les mêmes jours na ba 13 heures fallait moi mbala nga ya kozwanga to kende na ville kotambola libwe bando so na koma na zemi ngo longwe na kin hôpital tout ça na kin église mo boya ya bima na Angola l'église wana babondeli pona bananga mobalo alinga lection na bakisi ana kisi alinga lexa yo wana moni azu mwana donc alinga zala na yo po azwa kabana azwa na chance na yo oza chanceur makasi
église abima balé wana ngola na palanga izaka penza basakolima bazoloba penza ba l'époque wana l'église évangélique na ba 91 izaki penza te po biso zo bakimbangise mama na nazala kimbangise mama nanga bandiko nanga tout baza bakimbangise Maman zaki mbangiste. mama famille nanga mo baza bakimbangise Nena yokuta maman zaki mbangiste. kimbangise ko donc ko sana ko tout Voilà. donc na famille nanga naza mutu a trouver grâce oyo ayeba penza Seigneur na accepter Seigneur comme et sauveur na vie nanga et tangu na eko église na ba yebsinga nanga fo luka nzambe alinga élection na kisi il faut tika mbalo soki te abando sale loza na étoile makasa abando sale la yo wana na 91 nazaki na asi na 19 ans tellement linga kinga mutongo so aye ayelinga ko $10,000. Oh non, dengi mwana longwe mbongo wana baksa oye koma $15,000 tout ça. Na comprenez ka te diku na lingi pe ka sauter tellement na makambo wana ebangi singa nani ba pesinga message na église na boyi. Na boyi siko na vani nanga mais makanti nange zongi lisusu pa ya mutu na zalaka na ye wana oya kenda poto wana. Na zongi ka susu pa na ye. Nakomi na des problèmes avant na kende poto nazaki na copain na no vivre ne munika nde mona no soto azalaka na Congo awa nazali na mutu na no vivre ne yepe batinda na poto na mama na yake ne kutanga na Allemagne siko azonga koma na azonga siko na Congo ndito to baza siko azonga siko na Congo asiko na Congo siko na bandiko kanzanga alobi nazaka na copain na bomwana kenda poto siko o na ekukuta na ne asana mwasi na tiki o susu asana bakisi apesanga vumi na zongo na ngai pa na uta na niko kwanta siko na zonga pa mutu oyo akende ko na mwasi na ye bena zongo ya kopena ngaka la mais toujours mutu wana ondike lo mo benda ngaka na londanda kayeka na yesu bayana nga bango so basileki yo ezala kwa koloka yo fo sambela fo luka nzambe o église na minomba kimbangise loko eza kuna te boye ngabi non nzamba za partout nzamba za mutema na kimbangise basambela peka la bible moni kama kimbangise so bon pa famille banima kate Na era surtout na ba 1991 vraiment kimbangiste. Zala kite voilà. donc na 90 puis Angola ya l'air wana mbongo penza ezalaka Na lunda. tozo kende siko balunda biso ke mingi lukapa tozo kuta balukapa na avion kuto zo mata osombi biloko na okenda ke Brésil na sombi biloko na Brésil na ye na ona Luanda na ke na ona lukapa na teki na lukapa na zongi donc na ko tambola mais mutu wana siko wele wana pe ba diamant faire à l'époque wana bazalaka pena na mbongo omona pena mutu wana ba voiture mu ba ngo Passat so on a passé à l'époque wana c'est que ça pena bon bat ba yebike mana bali mo na mbongo na lunda na lukapa bat bazana na lukapa série ya directeur Matadidi ya Zaka Muzombo PDG ya Diamant na lunda o ba yebinga na lukapa série so ba yebi série ya directeur Matadidi ba yeba na nova na pas Denise on a lukapa zaki na bar moko boye na ko mepe ko sa na salon wana donc na lukapa maso yebi Denise te siko na lukapa te po bar ezala kuna mbali na ye anosa na compagnie ya Diamant wana ngana fanda wana papa wana pesko bango bazaki bango na bango bata ba diamant ba yebana ki pe na Luanda Angola wana na lukapa bas 91 wana et puis ngalobi musiko na tikena mutu na vana ngana kumovana ngana kumo siko mutu wana oya kenda kumkubenga ngali susu oyo akende ki wana na zaki na ye wana ya oto ibana kini oyo azonga na Kongo pona ye wana to ko msuko zonga na kana osimba bambongo na nga mbongo wana ya pesa inga 10,000 wana zoka on sauté mais 5,000 wana kota na commerce na komsa ba commerce na balunda na ke lunda na ke Brésil na Kinshasa ale wana ba 90 na bana lunda vraiment donc to simba pe na mbongo 19 va déjà na yebende basimba 10,000 15,000 ba l'époque wana na kati ba classe tout et puis nabi tefona ke na ngasko poto ne ko za décision na ya poto ngabi bon poto na linga mingi na visa Suisse fona ke Suisse siko ba ko yebisanga papa na bana papa wana avana en Allemagne o alanda mwasi na epo après ko landa mwasi na Allemagne avana en Allemagne na sali mangama pe à voyage après deux semaines à voyage pourquoi kaka photo du vraiment nzambe surtout kutana ba relation conseil vraiment on peut sa moto bande ko soko ngo kutana relation photo na nzambe eza important eza vraiment
important okuta na relation to na nzambe po na notambo na kaka lokaka na okina kaka na loyenge 19 à 20 ans uzumuna mwana mosa na na puberté lokoni suta penga na kola nzunzu no salaka o elingi ngai ipi kimbangise ba verset biblique kutu nana ngana ngote kuna ka lelo nde kimbangise vraiment ba kuma prêcher quand même au sentir mais à l'époque wana 19 à 20 ans moi si balere wana ozano ka ndenge wana kaka nazo sentir ka onina zonga ka pa ya nazalaki wana ka pa ya muto yo akendeki na ye wana na futi tiki nanga pona ya poto mama kulutu na biso pa ya nanga ozo bokola na Angola amiyela ki poto nazana cousin nanga asala na ambassade ya Angola na France Johnny azana France sikoyo siko mama kulutu nanga utaki Angola ayesko pa Johnny wana na France et pas cousin nanga ngale na ya nanga ibisinga kende na France komela pa ya mama kulutu ngabi no na komela pa ya mtu wana ona tozaki na ipi atina mwasine ongana zwaki oba besoin nga na Congo pona ye na komi na France ogena benga mama kulutu na luki ba camarade na luki ba kamba pesinga numéro na ye na bengi ye tant na bengi ye singa ye pena mama na bana ne oya landa awa bakabwana akosio lisusu bakabwani penza ya solo abina nga ngapena mama ya bana nga ona ndaki awa tokabwana ya koma na vina ye ngapena koma na vina nga oza pinga abi na okita na France na Charles de Gaulle abengi kuzeleki na ya mobali Otis na saliwe po asunga nga pe mingi ana France bayi kozwanga na aéroport ogenda benga mama kulutu nanga na bengi susu donc za lokola na bimi na libulu moko boye nga mosu na kesu komizongu sango de kabi bezo bisa mon peuple péri faute de connaissance. Ma sœur, mon frère, tant on a connaissance, tout bon ça, ma kamoko, yo zo mon bien. Ok. Nzambo mon angote. Oui, allez-y comprendre avec beaucoup d'émotion que la servante de Dieu a zopé sa témoignage naie au bil kamso le kai na ngoto mon en kaisa normal mais moi azo zonga na bani wana na ba 90 93 94 donc ils ont il a écrit Mayamba on y va ngam na zu déjà mbongo na ngai po biso basi to luka mbongo tout zoko surtout ba âge onde pour le moment non bien âge à 18 ans 20 ans moi ça ça na mbala bien oazo PCP mbongo oazo zane bien mais nazaki déjà na mbongo na Angola déjà na 1991 moi si nyonso o aleka na Angola na 91 azaki na mbongo mtako sauté Angola wana so teki bala tombola moko koke poto siko kutena diamant fer moko na ba 91 apesi plus de 10 000 ou 15 000 na maboko boy imagine lelo ka so ba pesi kutuka ta 10 000 lelo bon na 91 ok azaki na prévu Alexanga apesa nga na botaka ba kisi na yana zokanga kuna na kimi et pas nazo kende susu kaka Zakimia maman Zakimia. Voilà. Est-ce que Christ Rochepso et les mamans Voilà, ce papier mouchoir s'il vous plaît. Ce papier mouchoir. Oh là là, c'est fort. C'est vraiment fort. Oui, oui. Nous avons beaucoup de choses maboko. Il y a beaucoup de cité mais na munoko. Tous ana maboko te. Mais tous ana des pon kosi alingande aliambuto. Kosi azwa mutu te kapwa buku ta buku ta tika. Kosi achaka biso de na munoko. Yeso zo biso na minoko bankosi. Tanga linga mela boye so bimisio. Azongi si opoye mo asala yo azongi si maboko place batiaki omino azongi si misu place balongola ki ataye yo apeso forme abimisio aleloba na tina nanga oh Jésus est merveilleux obi so amala yana lobaki lobi na concert azaki nango na pesi merci mingi na l'apôtre Guy Muimpe na ndeko Eliezer ba kilobi
na bato nyonso bata Belgique bazalaki bata Suisse pe mama Chantal ndenge aza boye ata azolela lobi asekaki lobi abinaki se lokuta na tuna ye alobaki lobi asepelaki abinaki donc tozalaki kaka na ambiance ya mutu ashi ma Chantal lobi osepela ete sepela makasi malgré boa vida lobi ozali na mutu ashi obina mutu ashi te bila abinisaki yo te abinaki makasi nzambe akumisa oseka ete lobi nasekai makasi mama comprenez que Yesu a bien en tout cas nzambe vraiment il est le Seigneur. Ah bon ouais mobila pe mutu ashi bien non nayebi nde kobina te okomi poto amen sikoyo le nakomi na France oke nabenga mama kulutu na nga déjà à partir ya Angola mama kulutu na nga linga mwana mobali wana ta mokolo moko te alika ye te même mama na nga alingaka ye ta moke kutu te parce que bana nga Chantal oza na avenir oza na avenir oza courageuse pourquoi okekota libala moto alela na mwasi na age oyo ngabi nayebaki te bon nayebaki pe vraiment mais okoti déjà eloko mama kulutu na biso apekisaki nganga nabengi oyo nabenga mama kulutu baya kozwa nga na aéroport nabengi mwa mobali wana susu kaka bi nazokoma jour tel ye abengi sikoyo ndeko na mobali baye kozwa nga na Charles de Gaulle mbaa mobali ekisi nga na ndako ya ndeko na ye wana ke kovanda kuna bon tellement mama kulutu azalaki na France nga bifo nabenga mama kulutu quand même na informer ke nakomi pe ya sona mama kulutu Marguerite akufa mama kulutu na biso na akufa atikala kosola na papa wana te atikala pe kolinga ye te depuis les jours wana namona ye pe sote na ndenge akufa na bi mama kulutu naza na France oza déjà oui oza kokote nini nango na aéroport botelemi wa mpona ntina ndeko na ya kozwa yo bango babeka na kiti na aéroport atinda cousin na nga Johnny baya kozwa nga nga bindo naza na ndako oza wapi na be naza epa kingana tangi kombo pa mobali na nga de toute façon tobotana ye bana naza papa na bana na nga ye tokaba naza pa Henri na quoi nga bi naza pa Henri makutu na sef na nga omoni ka ndenge oza pa Henri wana kobanda lelo na longwe mama na yo kobanda lelo na longwe mama na opo mobali otopekisa obanda kala oye na poto oza pa na ye biso tozela kutokita na aéroport ya kozwa yo oza kuna beau-frère na nga Otis aza na France ayi mambo nazalaki na ndako na ye alobi na nga omoni ka ndenge oza na ndako na ye wana kobanda lelo bosana ngai ke naza mama kulutu na yo po mama na ngai oyo alanda mama kulutu na nga wana aza yaya ya mama na ngai mama kulutu Marguerite akufa na nga bosana nga kobanda lelo na bandi kolela sikoyo nayebi pe pa aza te France eza monene naza pe mopaya tobenga numéro yango abloqué numéro yango tobengi abloqué yango bandona te wana batelefone ezalaki benza mpenza te tomoni pepa tokozwa ye te nasi nayeki pepa nalukaki naluka naya na ye bitumba sikoyo ebandi ka le même jour wana bitumba ebandaki kaka le même jour wana ya lokola Moïse nzambe atinaki Moïse akenda ndako ya Pharaon un jour Moïse abima akenda libérer peuple d'Israël mais tant Moïse azwaki décision kobima na ndako ya Pharaon abime mpe kaka bongo te Pharaon atika ye mpe kaka Moïse akota bongo te mais Moïse akota na ndako ya Pharaon na bopete nyonso ezalaki mpe mission Moïse akota na ndako wana eya na babitumba mosusu tokutana na yango mama yo omona yango bitumba mefale ka oleka wana Moïse akota na ndako ya Pharaon na bopete mais comme ya bima na Israël mwana ya Pharaon azwaki Moïse na bopete mais si make ne délivrer et pas ce problème ekomaki nzamba atika diable atika kiteke Moïse yo bima no kala kwa tozwaki yo to lesa to bokola yo kene ko libérer siko peuple bongo ayaki na maya bima na moto mama bandeko bitumba mususu elelisa nango mais pona ngai na moni ke ezaki na okanzamba linga ikana likana poso kite bandeko na ngana te matelo na loba ngana yo loba makambo na ine sabino te malgré c'était pas facile mama kulut na maloba ane ezaki lokola sele yo ndenge ozana mobali obosa na ngai aza mama na ngai alingelinga bolamu menga na lingi kana zala wana mama kulut na ngana na ekovanda pa mobali o makambo ebandi tozaki na France moi mobali wana aza na ndako na Belgique ana ndako na Allemagne amemi nga no liboso na Belgique na vanda ndenge bavanda na mwasi déclaré nga na vanda tobalana
navanda aka bongo tovai na Belgique alongoli nga na Belgique amemi nga so na Allemagne na Allemagne nga naza na grâce mo nzambe asala nga grâce bana na botama yango bible ezoyebisa biso bakomaka mosala na nzambe te me babotamaka nango nga na grâce mo so na loti ezalaka bongo na Allemagne tokomovanda na Allemagne nakomi na zemi ya mwana nga liboso na 94 mwana nga liboso na bote na 95 naki na 22 ans 23 ans nayebota mwana nga mobali na nga wana tokomoluka siko kombo mwana topesa mwana kombo nini nga na lobi topesa mwana kombo Aristide mpona nolinga kombo yango Aristide yekomi na ye Henri topesa mwana kombo Aristide etikali 2 semaines comme ça mpona bota ya 2 jours 3 semaines une semaine 2 semaines mpona bota ya bimaki lera bimi avant bima na lali na butu na loti bakangi ye ngabi na loti ndoto bakangi yo wana na 94 na loti ndoto bakangi yo abina nga yopi nazo comprendre tu bando ya poto usa kwa document oboye olotaka bandoto ngabi bosu na loti likam quand même na yebisi yo so na loti abano telemela onka na loti bakangi yo abimi ba l'époque wana ba 94 90 na Allemagne bato bayoka makambo bandiko nanga obasa na poto kala ba congolais bazalaka OK na Londres bata Londres bata Allemagne oko demander asile ou demander yo mutu moko na kata mboka mo demander ta place 4 places o demander c'est bima te bimi na onyo soto ozo pe mboko partout osengi awa beto nga ngunda kwa osengi na mboko ozo siko bango bata l'époque wana bazo sala ngo bazo bambongo tous les villes azimbongo nit na Makala azimbongo na Njil azimbongo na Selembao à l'époque wana bazo sala bongo na Allemagne yesu kwa banosa makambo wana ngasiko na loti abimaki bakangi yesu kwa akendeki po akende ko renouveler mukanda na ye le akomi kuna pe bakangi donc mama papa soki nzamba lingeli yo mutu te nzamba bano peso basigne mais yo so ozano naïve kozanga nzambe bano mona kala ko yana okaka makambo par contre nzamba bandai ko laksanga déjà que bipayo ye ce n'est pas ta place. Pour déjà na komi na poto mama kuluta annoncer mabe aboyinga mama kuluta na aboyinga toye na Belgique to vandi to longo to kekuna na Allemagne to komi na Allemagne wana to bando vanda na loti ndo to bakangi abimi pe bakangi donc déjà nzamba omonisa ke awa ya place na hote tango bakangi nga na tikali quelques jours na kebota tango na loki pasa robota na kebota na bando luke na eko zoye auti pa yazalaki aye ko assister na kushuma nanga et puis akeso swa kima ke va na Belgique natkenga mona mwana akoma eko ya tellement mo na Allemagne nzamba sala ke gas le bakangi bazo kine ba ke kotse na camion ba soda akimi tango akimi akena Belgique nga natikali ngamuko na mwana mais akoma ke ermo mo na zoya na babutu ayenzela ko iba ko tala mwana pona zaki ngamuko et bien na batute moni balemana l'époque wana vraiment saki ndenge alelo te et puis akomi koya ti akomi ya suste natika inga mosko na mwana ando ya suste natika inga mona mwana naza kopina moto sola neti lelo zowe azana Allemagne abina ngandeko boyo tika yo mona mwana ngabi no na mwana ngamoko na bo mwana boyena kokate nazaka na grand frère nanga Willy na pese mbote aza na France ngabina kena na Suisse lokola kuna ndeko aza pona ba 91 92 bat bazaya pa na bandeko na poto mingi te balero wana à partir ba 2000 nde na batu ba komokele poto ndike ebele be ba 90 ba 80 bazaro za la penalty sikote na zu décision sikonga abi nzambe sunganga na kite na Allemagne na kena ofana pa ya na ngazali moi moi sonne singa non lokola ya kena yo fanda na yo na Allemagne pourquoi que Jesus na ba Suisse kuna bazate ngabi non ou bien na landa kasi ndenga ki kova na Belgique na landa na Belgique na mona sona sikali ngamoko na koki karaté orena kende Suisse na landi esu na Belgique est-ce que fanda na Belgique tant ko mo fanda na Belgique na zaina tantine na moko alinga ngami aza mwana Diomi mama Geneviève video na na Belgique na pese mbote na ofanda mingi pa na ye nazo ke vana pepa mtu wana et puis to kisus na Suisse na ye to kabona ki pena longtemps to comme na Suisse tant to koma tant kutuka na koma ka poto na bano konda
nzoto naza eza nzoto nanga te nazalaka boye te nga nakola deja monene ndeka na ya nga mpa natyala makolo na poto na banda kokonda ntango nakota kaka na poto na banda kokonda nakenda hôpital na maladi te na eloko te nakondaka kaka nabelaka te nakondaka kaka ntango toye na Suisse epai mpenza vraiment oyo balobaka mpenza ke na Égypte vraiment Égypte nanga mpenza ebandaki na Suisse paster moko autaka ngai omoni bata kimbangiste balepoko na bokokende ba église mosusu kosambela te kimbangiste vraiment aza ndenge mona musulman ye atikalaka kaka wana donc okolo bani kutu te omusa akite nazalaka vraiment kimbangiste nanolinga kutu te bainvite nga keke epai nakende omosi oyo nzambe abengi yo alinga changer histoire na yo aza capable likambo oyo ozondima te yasala yango nzambe asala oyo biso tokanisaka te et na pasteur mona mboka na biso tozala nakotanga communauté mpo basalanga mpasi mingi mais baza mpe koya délivrance na ngai kaka quand même pasteur kinido na Lucerne baza bata Lucerne lelo mpe bakanga église basu na église te na mwasi na ye nakomi na église na mboka wana na mobali papa na bana nanga bakola quartier moko na Kasavu na avenue Force awa na Kasavu na papa ya bana nanga bakola quartier moko na ba centre quand ndito kena na poto poso mutaki na poto le bayaka bachala bato na ba centre après bapesa bino bandako na centre na tozova na pasteur ango abando yote ya bato na ba centre et puis pasteur ango na centre bakuta ina papa ya bana nga bayambanie bozali awa appel na ngasko ebandi wana o boya na église nga na bana olinga na OK na mino ba groupe prier na mino na bat bakoya kuna na mona ngo bana mona bana mo bakoya nga na OK na ngate wona zaki ndoki bino batalokuta koma bakoya boya normal te ponga na zala soki mutakwende na koseka bo comprendre te pona non c'est pas normal comment mutakokoya ka boy et puis ya komo kena église wana ya groupe de église wana ya pasteur wana pa bazaba na quartier papa bana nga akomo kena mukomo bazali na séminaire mon pasteur mo ka Canada comme on a une bosse na oluka kumbo on na komaki yanga utai Canada ayaki côté ya séminaire kuna passer wana te yaki sur Néhémie ateyaki histoire mo sur Néhémie ezaki na 90 je pense 99 avant de comme 2000 98 ou 99 comme ça passer wana te yaki na église wana na mboka na nga na vana na Lucerne na Suisse